Nous avons remarqué que vous regardez nos vidéos, mais que vous ne laissez pas de like. Avant de continuer, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour nous donner la force et la motivation de continuer à créer du contenu pour vous. Bonjour mesdames et messieurs, chers internautes, chers abonnés de la chaîne MJTV, votre chaîne qui vous donne toujours des informations. Aujourd'hui, je serai vraiment seul dans ce plateau. Merci Glody qui assure la caméra et qui assure tout dans cette émission. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment qui préoccupe de plus en plus le peuple congolais. On va parler de l'insécurité et puis du braquage qui se passe ici dans la ville de Kinshasa. Tout le temps, on va voir sur Internet, tout le temps sur nos quartiers. Au monde, on va côté li batu, babomi batu, babotoli, bakuluna. Donc, maman zo de kana mingi na ville ya Kinshasa. Yango lelo vraiment tout le monde qui to beta di solo ya insécurité, to beta bongo di solo pe ya braquage zo de kana Kinshasa. Bana poto bozo na biso na pesi bongo mboti na maman mami wanje sika zo na ngai. Je vais aller plus vite souhaiter joyeux anniversaire à Papa Misha depuis Orléans, le mari de maman Mami Wanja. Joyeux anniversaire papa, longue vie à vous, profite bien de votre jour. Prochainement, année prochaine, vous fêtez son anniversaire na yo. Répéter son anniversaire na maman Zelda, la fille du boss, la fille de maman Wanja. Moi aussi un véritable Wanja depuis France. Na pesi bino vraiment ba joyeux anniversaire na bino comme la bino sika bozali. Pourquoi pas na boss Neftali di Bombi de Pouloufu. Pourquoi pas na maman El Dakar son centre Emmanuel de Pouloufu, abi meilleur centre ils peut ça va tout soin bien à Lufu. Ce que Beli au problème de santé, au problème de so bango kuna bazo soigner, bazo pesa vraiment soin ndenge sengeli mpanzi à Lufu kuna. Je mission na monsieur Bandi, l'autre sur la bon vraiment membre de sécurité. Na kosenga bongo na ndeko na ngai Glody waza bongo na sima ya machine soki ko proposer nga quelques images kozola kisa ba insécurité ba kuluna et de ça na bongo na ville ya Kinshasa bongo to kozonga na sima to beta di solo na kati ya magazine ya biso Royaume de Belgique. Oui, mesdames et messieurs, nous avons tout le temps des images, vraiment des images de la insécurité dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, tu éviter ceux qui ont phénomène Koulouna ici là. Phénomène Koulouna, depuis l'époque, il y a le président Joseph Kabila. Et s'améliorer. Le peu de temps dans le président Fatih Koulouna, ils ont continué toujours comme ça. Tu éviter ceux qui ont Koulouna, ils ont tout le monde qui est ministre Constant Moutambale qui abundaki makazi pona mamba kuluna aussi là azongisaki mambo ya service national azongisaki mambo ya kanyama kasisi mais tu comprends que kuluna ils ont continué tanet ba classe ba finaliste ba auto ça l'examen d'état na bango auto ça dissertation à peine que cet examen d'état malama ko ba bandi bitumba na à l'uniforme bon vous avez bien tout ça image bien na mboka ba policier bino pe toujours sima ya makambo bokanga biso bakuluna o bayosala mabe bao basala kombo ba général o benga wamba même kombo to kima ba maréchal bokanga biso bato ntoza posa kuluna ici na ville ya Kinshasa o kuluna vraiment ezali ko mo bien déjà mauvaise éducation surtout lelo ba jeune bili bazokola mingi na balabala na bakoma na bango bana balabala à chaque fois mo na bona balabala bazomela ba diamba bazomela ba whisky bazomela ba kiesh ba biloko zo bebisa bango mutu zo kotsa bango esprit mabe
Donc le Seigneur vraiment na continuer biso la vie à Kinshasa bosunga biso ko banda na général Israël quand tu as bon numéro 1 il y a la police à vie à Kinshasa bosunga biso vraiment ba souci à tous les ndinga bo kita vraiment sur le terrain bo kangela biso ba kuluna o to kolobela pe mambotali bongo braquage ya criminalité ils ont vraiment plein makasi à la vie à Kinshasa to éviter pour la nini ba jeune bile ba vraiment préférer ba ça la copie crime basa kope ya kokote ya bato na ndako ya kobotola ya kovioler ya koyiba kokota ya mandoki toyebi te soki ezali basoda oyo akoti misika mikolo na FARDC baza na bango to ezalaka bango moko kaka bacivile et puis tozomona te bazoboma bato dernièrement oyo tozobomaka mpona biso ekofo oyo bijoutier na yolo babomaki ye vraiment mpona babijou na ye basengi ye mbongo aboyi ainsister babeti masasi ya bout pourtant papa atikaki vie atiki bana na ye atiki ndako na ye moto alesaka bana alesaka libota sikoyo akufi nani akolesa libota na ye nani akosonga libota na ye surtout awa na ntango vraiment makambo wana ezolekama mingi yango toye kolobela yango lelo etanke biso tozali presque 4e pouvoir toye kolobela yango vraiment awa na kati ya MJTV donc toza na posa ya solution toza na posa ya kimia ezonga na mboka surtout les lopes na njili yangi basala bongo marche kala pona mambotali insécurité ba braquage zo continuer kosala mana insécurité zo continuer kosala mana njili zo pesa passe ba parents bazolela ba habitant njili bazolela ba habitant ya changu ya nseli partout bazolela yango lelo vraiment to yito solo yango to yito lobela yango to interpeller bongo ba policier to interpeller bongo ba conduire likolo ba luka solution ba luka vraiment solution pona makambo etali braquage mambotali kuluna ezosala pasi omona mutu akoma msusu po abima azobimaka bongo po ayebike soki alati makasi abimi na mutuka lobi nango bakoya kokota ye na ndako bakoya kosala ye mabe ezopesa vraiment pasi bakonzi toye kobeta sete toye kobeta mbela vraiment boluka solution mpona makambo eza vraiment bien te ezosala vraiment pasi makasi ezosala pasi makasi de makambo oyo makambo etali insécurité epuis makambo etali babraquage toyebi te cause ya makambo yango eza nini kaka pauvreté chômage to nini mpo soki pauvreté ese bato fo mosala bamoni basala eza kaka mosala ya kobotola bato to mosala bakoki kosala eza kaka mosala ya kobrake bato baarme ya kokotela bato na bandako eza vraiment bien te ezopesa pasi bakongole baleli yango bayebisaki ngai danilo lelo vraiment soki oza vraiment na émission na lelo analyse lobela makambo ezoleka na ville ya Kinshasa makambo etali bongo kuluna makambo etali insécurité makambo etali bongo criminalité nakala ezalaka bongo vraiment te na kina bato bandaki mpe malaise bato bazalaki kopema très calme baboss bazalaki calme eloko ezokamwisa ngai na bato baza vraiment na mbongo te bakuluna na bacriminel bazokotela bango ntina mandako omona soki bakoti na ndako bakomi kosenga mama pesa biso mbongo papa pesa biso mbongo epuis babi ti place babombaka mbongo wana eloko ezosala biso mpasi batindaka badeja baétudie milieu to ezalaka bango moko lea bazoya mosala bayebi kende tozokota na ndako oyo tozoyoka solo ya mbongo ndenge tozokotela papa oyo fo apesa biso mbongo soki apesi biso mbongo te fo toboma ye soki apesi biso mbongo te il faut te violer surtout soki bandako baza na bana basi bazolela makambo wana fa baviole ezosalama soki boye kozwa biloko boye kaka bozwi biloko eza important mais koviole koboma eza vraiment bien te eza vraiment bien te botika yango vraiment nazointerpele mingi bato basalaka misala wana nazointerpele bino botika yango vraiment ekozala vraiment bien te ndeko glodi na osenga na susu ozonganga so na ndenge asinga opropose nga so baimage kaka oyo ezopesa vraiment pasi baimage ya pasi ya bakuluna ya braquage quant à moi nazonga so nsima mpo toclotire bongo émission na biso analyse na biso Yo
Oui, tous vraiment abonné à biso à MGTV, la biso de partout. Le lot de nous sur la bonne solo à Mambotali, insécurité. Insécurité dans la ville de Kinshasa, boyebi eza vraiment partout. Soko ki na chango insécurité, ok na lemba ko insécurité, ok côté ya mbinza bakitambo ba delvo, ok insécurité. Insécurité on a cause na moza nini? Cause na moza nini toujours mituna ba question. Pourquoi pas insécurité ko aussi dans la ville de Kinshasa? Batu ba opérer normal, batu ba sa misana bango normal. Et puis maman mingi zo de kana mingi na nzela ya bana moto. Ba pakage mingi zo sa ma pa bana moto, okomona ba moto. Et comme après moto ana kita, ba botoli, okomona ba moto an so azali kwa client mais moto ana yenda zalinde opérer, yenda zali bongo loko la maître yenda zo la kisantela. Et zo sa la biso passe vraiment à Kinshasa, et zo sa la biso passe na Congo, yango le vraiment insécurité dans la ville de Kinshasa. Conclusion des animes, l'émission de analyse, l'émission de l'élo. Conclusion des animes que la police armée, vraiment on en a marre, il y a que place pour la côté du bateau. On en a marre, il y a que pour les criminels, côté qui est bomba qui est. Et ça vraiment passe, ça passe dans l'unité, mais tu vas la trop. Tout ça, pour ça, tu vas la Congo, insécurité dans l'Est, mais ça, tu vu la Kinshasa comme place pour insécurité. Tout ça, vraiment, on a besoin on n'a pas besoin de ça. Et on a la police, on a des soucis, les policiers, dans le quartier, place, bazo sala musala bazo bebisa bazo sokisa bato bazo kata bato bokanga bango botinda bango acquis des droits botinda bango place esengi na bango soki esengi prison bakende ko subir peine na bango ya mabe bazo sala soki esengi ko boma bango po makambo bazo sala eza bien te makambo bazo sala ezolelisa ba peuple congolais ezolelisa ba kinois ezolelisa pe ba mama ba papa oyo bazovanda awa na Kinshasa. Na pesi bongo mbote na keke bator sur la zone de biso depuis quelque part, pourquoi pas chef de gouvernement depuis village chef de gouvernement na pesi mbote début le kamba massa na ngai vraiment soutenir ngai. Quant à moi, je vous dis bye, à la prochaine.